ezalaki na camarade moko na Kingabwa ya Kacher. Camarade azo bunda ba combat muso ke banila yaki na mwati sine muso azo pola lobi non. Maître mekana ko initienga côté non na initié papa besprit ba moni étoile ya na mwasi sonanga. Boza binemite so bozaki binemi yo koko ya wana te okozela ya silisi ale yo yena na salle. De là que boza binemite boyebani te nini te muso ki rencontre ndezalaki yango wana. Ndo salaki nini ukendaki. Boza binemite. Mais tant bandi débat na misu ya population wana eza ko ki sanzambe soni. E na soni wana mosali na nzambe wana zwaki alakeli siko mabe. Na lobi loko na libatisi. Papa nde kwazongi 19 vers taka moto azoluka solution azaloko la soda oya banga kabitumba te azuli puta na ebloga na sekefa ba camarade wana ba veiller koto yo veiller de prière koto biso pe to koti réunion na monde pandemium na monde mopepe il pas Lucifer papa réunion esilité 3h30 30 minutes c'est akaba action batindie sikoyo na esprit o ba pesa ki encadré wana esprit wana ebisa le bon benga siko ya no mwasi abima awa po ba coucher na mobali na oyo balise ya demo. Papa ko benga kombo ya yaya wana ya mwasi kombo wane koma kake itumba ye monoko tilo ndenge na zolo baboyi nde kwana tikala monoko awa rouge na moi batuni eni noko kwa koboy mibali nyonso na kozwa il faut bakima soka promettre ombongo akimi soka bopesa ni rendez-vous place mo bokutani otika komone pe sote akimi nazoye batenini okezani ni tunangai nini mobali nyonso oyo azolingai na butu esprit oyo lekina balisaki ye na butu esprit wana zolataka elongi ya ser wana eke kofina mobali oyo alingaki kingo to mobali olala moni mwasi na lingaki to posa rendez-vous to kutana kitenge kofina nga kingo tala mwasi olando kina ebete na linge na laki kuna pese mbongo lobi tanenge kofina nga kingo azando ki mobali akimi po ezana batebene soka babimina mobali wana boy mobali fakima ata ekomo ya plipi ata première rencontre boy mobali wana kimi yaye komi lekela komi komitalo bi mwasi kitoko bolo kolanga koma mibali bakoki ko banda kokimanga obi yo yaya na yo azana étoile ya libala do yenzela na mibali apa pamba bazate pe bana kobota bazaka basambongo bazaba konzi siko yo fo baby c'est toi liwano pesa bisongo awa na butu na monde molili po to balisa yaya na yo na esprit oyo soki to balisi yaya na ona esprit oyo yeba ete bakomba nyonso banda kobunda yo muto bakobunda te esprit na muto banda kobunda nde bango bazo basigné bakopesa bino demo moko wana kombo de maka kombo maka oyo kaki akombo demo ba demo nyonso bafungolaka ba cimetière bakombo na bomelaka ba maka mokali ngana yebi ba film akoyana kati loba na yebi ba ndeko mfiu kombo na mo ba maka kombo famille bakombo nyonso za yo pesa to yebi kombo nyonso mais kombo eboza neti maka ezala na signification na kena sambeleli yango bakombo ebele faut ko changer yango pourquoi nzamba chanzaki kombo ya Abraham bakomtango Abraham pourquoi nzamba chanzaki kombo ya Jacob wete Jacob yaki kombo ya Besco yango apesaki kombo ya Israël kombo bapesaki ya Besco wana elandaki pa bandi a escroquer yaya na ye
pouvoir est-ce que quand on a la soupe est-ce que quand on a biloko kolia on a d'autres parce que tout ça qui n'a payé mortuel à Séguin tout ça qui n'a makambu ya Dakumodo pasteur Dakumodo atika kibiso donc makambu to ba maman belé c'est tout na bino ba sala nzambe na matanga ko na matanga obi matanga liona kinchasa matanga koma bakoma koya kotonga bakoma koya koluka ba critiquer eza pe ndenge moko ba critiquaki yo pe bino nyonso bino batu boutaka na monde wana boye na monde ya nzambe bokomi kosala nzambe mais mosali bozo kufa trop est-ce que ça te ba réclamation to biloko bomona ki na monde bozala ki ya monte zo réclamer bino ya monte zo bomadino mais yo ti siko to mona ko envie malgré ba tentation nga na yebi ou ndenge ba tenter yo to moni yango to dans ba preuve mais on a toujours na bon moyen ezalaki na camarade moko na Kingabwa ya Kacher. Okay. Camarade azo bunda ba combat muso ke bani la na mwaki sine muso azo pola lobi non. Maître mekana ko inisenga côté non na initié papa besprit ba moni étoile ya na mwasi. Voilà, nous sommes là en direct dans la chaîne Nabiso, donc Kinshasa Mo TV, Bola Moyamboka officiel, et puis DVM, Daniel TV, vous s'abonner, vous liker, vous partager, et puis vous soutenir Viso. Dans le numéro tropé, c'est puis le numéro est affiché dans la télévision Nabino. Donc avant de commencer, laissez-moi dire un grand merci. Na bandeko nyonso oyo babengaka bandeko oyo nyonso bazolanda biso bandeko nyonso basutenaka parce que après ba fête tout le monde a ba makambo ngo ba liwe zo continuer ba musicien bazo kufa ba pasteur bazo kufa bazo kufa ebele. Je suis là avec l'évangéliste Daniel tout ça la ranaï parce que yé tout ça naï vraiment na ba sujet makambo tout besoin ngo besoin pour continuer ko benga na numéro na yé pour avoir solution puis pour avoir réponse à ba question na bino évangéliste Daniel Mbote ndeko Dieudonné Junior Diassou. Évangéliste Olinga de Makasi. Vraiment. Mon petit, mon frère. Voilà, évangéliste. Toujours continuer ma question la biso. Donc, beau s'abonner, hein, beau liker, beau partager parce que là, tout ça, évangéliste Daniel. Moussali, on a Olinga tout dans la prière comme d'habitude. Nzamba lola nzambe na nguya topesi yo merci po yo zali tata biso tozali bana soki tokomi na tongo ya lelo eza po na bolingo na mabongisi na biso te kasi eza po na bolingo na yo nzambe olakisi likolo na biso ebele basalaki ba programme ndenge na ndenge po basala na tongo ya lelo bakomi yango te basili kokufa ngai to ndeko diazo to bandeko bazolanda biso toleki bango na nini kasi opesi biso pema oyo poza na baprojet likolo na biso tika ete bana nyonso bakolanda émission oyo baprojet oyo tia likolo na bango ekokisama po ete yo lobi na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo mpe bosolo ekokangola bino na kombo na Yesu Kristo na nzela liloba na yo tobikisami tolobi amen. Amen, 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 amina. J'espère que l'évangéliste vous dérange, hein. Donc, tout ça vraiment, na misala est belé, tout ça là. L'évangéliste, bon, non, misala église, je dois continuer. Oui, église, na nzambe, zo kende bien, toi, toujours na construction, toi, webi ke kotonga. Ezalaka likambo mokete me nzambe osunga moke tozokende tosenga pe lisungi na bana na nzambe nyonso baza touché balanda ya biso en direct toana posa babashi totia na sima toana posa bakaro bakrepsage efekota misala ezebele donc bolemba biso te mpo nzambe pa lembi bino te bo soutenir misala ya église na ye ekozala lipamboli po misala nde bundelaka biso misala nde elongisaka biso etelemaka liboso ya bitumba na biso. Voilà, amen. Moussali, question nous a parce que tout ça qui n'a payé mortuel à Séguin, tout ça qui n'a makambu ya Dakumodo pasteur Dakumodo atika kibiso donc makambu zo ba maman belé c'est tout na bino ba sala nzambe na matanga ko na matanga obi matanga liona Kinshasa matanga koma bakoma koya kotonga bakoma koya koluka ba critiquer eza pe ndenge moko ba critiquaki yo pe bino nyonso bino batu boutaka na monde wana boye na monde ya nzambe bokomi kosala nzambe mais mosali bozo kufa trop
moto kufa trop est-ce que ça te ba réclamation to biloko bo mona ki na monde bo zala ki ya monte to réclamer bino ya monte to bo mabino mais yo ti siko to mono ko envie malgré ba tentation nga na yebi ou ndenge ba tenter yo to moni yango to dans ba preuve mais on a toujours na bon moyen ndeko Junior Diasso mokanda na Jean chapitre 8 verset 36 Bible lobi soki mwana na moto akangoli yo okomi réellement libre soki Yesu Christ a franchir yo okomi réellement libre ozomona ya lobi bitumbeko ya melonge kozala ya biso moni monda molili soki take moto na butu moni yete moni barrière makila Yesu Kristo eloko ekosala na moi po eleka na kozonga ezali ekosala ke eya physiquement na bitumba mais na bangaka nazo conseiller ko bana be mission nyonso na bangaka moto oya bomaka molimo kasi oya bomaka nzoto te po ete moto abomaka molimo avandi kati na nga kombo na Yesu Kristo yenda pesinga manda na ye ezalaka na suka te ye moko soka lobi ekoki mission na tinda kyo na mokili osala ekoki siko na komi na posa na ye moto akoya kokale ya zate moto akopekisa ya zate mais soki ye nano alobi te yo moto a mokili yo moto a ténèbre olingi koya kosala mission wana ya kokale e koka kosala mate omoni Daniel bazue babwaki ye na libulu ya bakosi mokonzi wana roi abosana kiki mokanda na 1 Jean chapitre 1 verset 4 elobama kinde po na Daniel abosana kiki oyo azakati na Daniel aza plus grand ke bakosi wana donc lokola Daniel azaki na plus grand wana kombone Yesu Kristo kosi na Yuda tango bazobwaka ye Daniel akitaki ye mokote akitaki na kosi donc Daniel akomaki nkosi yango moni bakosi wana nyonso akangaki bango minoko soki Daniel apusani bakosi bakimi puisque koso akomaki na libulu wana bakosi wana bamoni ke o eza niveau na biso te ozomona kosi wana sikwaki kosala changement libango mokonzi asinyaka lobaki kolongwa te longwaki donc lingolo bake place Yesu Kristo azali esika wana eza basela ko ba projet ko bomona butwa lelo Yesu Kristo fa longola ba projet mabe wana amen place Yesu Kristo azali esika batela ki o mitambo pokweya Yesu Kristo fa longola mitambo wana place Yesu Kristo ali esika batumbola ki libulu pozinda ye fa telo esika le posala nini o mata amen ozana Yesu Kristo ozana vie ozana Yesu Kristo wana bomoi biso ba Kristo lokola ngai boy na banga kaliwate na ebiliwe ali meloko na boya kana kufa na masumu yango moni na place akomikotsa na masumu na kimaka masumu problème ezandiwa voilà do bande ko babanga na bango te ba oyo babongole motema bazokufa miso ezalike nzambe miso apese bango ekoki nzambe akopeso misoka ya inane ya 6 mois osali yango ekoki azuyo po amonike musuza na ba contact na bato yo zalaki na bango kala wana okoya lisuko pengwa alongoli yo okay siko neti na liwa da kumunda tolo banini nzambe mutalongoli ye eza volonté nzambe to eza ba place kotaki bazo réclamer bon naza nzambe te pona yeba omoni biso moko neto tambola kaboye ezala yo nengo tambolaka oyebi lelo soko kufi place nyokende mais kota la vie ya ndeko da kumuda azalaki na succès azalaki na mbongo azalaki na mapango mituka nyonso wana bwaka na ndi Yesu Kristo po Yesu Kristo azoloba na biso na mukana na Luc chapitre 9 obayi na verset 29 alobi nini atuni motuna wabi nani akolanda ngai moto esengeli alandanga ifwa miboya ye moko ame makuruze na ena mapeka sala nini alandanga dakumuda miboya ki ye moko amiboya ki azwi ba succès ba nini nyonso sa nini apesa ngwe pa na nzambe
Yesu akita lelo, Yesu amata lelo yo ngana kita. Yesu amata lelo yo ngana kita. Donc azui succès na ye nyonso apesi na Yesu Kristo ya kiti amati kombo ya Yesu Kristo. Et puis makambo bande kosala a dévoiler yango. Mokanda na Proverbe chapitre 28 verset 13. Bible lobi na biso moto oya bomba kamabe na ye vi na ye etikalaka na kobonga te. Mais mutu oya bimisaka ngo poasa pe atikaka ye wana zwaka mawana nzambe. Dakumuda bimisaki misala nyonso ténèbre na poasa. Pe azwaki décision ko sala nini ya kotika yango. Dodo fisi mawana nzambe za likolo na ye. Soki mawana nzambe kiti likolo na yo ndeko Junior Diaso. Yeba ki porte alors les a ouvert pour na yo. Soki mawana nzambe kiti kati na yo. Yeba ki kimia santé. Biloko akolia ni ponzamba tuti tolo. Alobi wolo pe palata ezali ya ye. Ayeko baksa na Matthieu chapitre 6 verset 33 lobi boluka liboso bokonzi nanga pe justice nanga bongo nyonso kopesa melabino. Alobi yango na Psaume chapitre 115 verset 12 lobi likolo pe na sezali ya ye. Mais ya vandi na likolo apesi mabele na mwana na moto. Donc oyo nyonso zali bénédiction eza na kati ya mabele. Nzamba apesi yango na nga na yo. Mais liboso to luka nini justice na yo. Donc soki mawana nzambe zo tambola kati na yo yeba ke nyonso pesa melio. Ozolanda. Donc c'est ça. Dakumuda amiboya kiye moko alanda ki Yesu Kristo. Atombola ki kombo ya Yesu Kristo. Ozomona adenosa ki nyonso abomba ki lokote pazwa ki décision kotika. Lokwa mawana nzambe zala ki likolo na ye. Asala ki par na ye. Ake kopema na kimi epa na nzambe. Voilà. Problème etikali nde biso oto tikali nganani. Bible lobi juste akoya ka 7 fois telema ka 7 fois na oka ba passer rebele bate ya kango. Mais keba okoya ka 7 fois telema ka 7 fois bon mukolo kokoya. Nano telemite liwezu place no eza wapi lifelo. Pour lifelo ezali koleka te lola pe ezali kotikala koleka te. Amen. Voilà. Le rôle de la secret de la mort. Autre expliquer des choses ma femme ndenge zoleka. Ah, mosali. Question nanga ni misu c'est aboyi. Pourquoi ce qu'on uti na monde oyo neti monde ya mokili atoloba monde ya servir satana. Une fois oye ko servir nzambe, il faut kutana ba difficulté pas possible. Tout le monde a qui peut pas na yo, ou kangi babiloko na yo tout la ki na ngwa ba faire na yo tout kangi. Tout le monde qui mokili seki batu ba choli mais le long nzambe na nzela nzambe. Na samoko takacher tukutana na ye na wenza izami na kingabwa nga na obeta makolo na ke kotala ndeko na nga moko mobali molimo nevana na kimia azaka komanda masuwa auti voyage aye abengi biso atinde maloba na oke natali pafa na ozona bana tamwa koli chassa masangu isunga po tangu wana pena tangu wana ekomaki pena pour na kozwa te loka kolie komaki pasi. Alors na kutene na lataki complet veste ebi kaka na zaki na 6 kilo pour na ndeko peser mais tangu na kota ki hôpital na kutene na Yesu Kristo na bimaki moi na bimé na 49 kilo par après moi kolia moke moi traitement sili na kokoma na 59 kilo 59 eti ba 60 wana boye tokute na ye na bengi na kombo sia kufa na ebisi ndeko batu ebi bavana na limite na kingabwa ki champion kingabwa donc ande bi na pe makasi na obindeko Yesu Kristo alingiyo bakisi wana nyonso salele na tina te un jour ekowanga na yo liboso na nzambe ekowanga na yo place no kozala lifelo ezali hasard tende tukutani na yo bongola motema na yo ndeko wana talanga bi
aventurier taba veste mineno lati yo cause bela sikso zaki nango kende kopesa na banyama na bapasteur ba kosambela pana yo na yebise kandeko après vie o na nga aventurier po na Yesu Christ bien sûr mais après vie o vie mususu ezali lifelo ezali kotikala kolekate lo lezali etika kolekate abitikela nga makele ba distraction pa bakati prince akei mais de londe to lo banonde ko ana potala samabele depuis 2000 il faut ezala 20 nga tokutana na 2019 et 2018 pardon okay ba 5 ans ngoya 2018 tokutana kinaye iloko nini oya gagné pour te Bible lobina biso na mokana na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 mutakoluka ko bikisa bomo inaye akobungisa ngo mais oya koluka ko bungisa bomo ine po na Yesu Kristo pe po na évangile ye wana kozwa ngo lisusu ndeko wana boye koyoka or ke zalaki nde message na ye soka ndimaki message na ye wana yeba ke melelo azana kati ya bokonzi na likolo zomona melelo azana kati na bokonzi na likolo aboyaki koyoka message lelo akufa pe chrétien te akufi païen féticheur donc lobi nango donc il faut juger que mes appas et au moins on a ce message on a bandé nyonso o ya bakacher o basela kabakisi on a bi kacher nyonso sela kisi même moi zo bunda technique tangu ba osale cérémonie on met la makila neza ya moto ataba wanga na kameba mela makila neza ba bongo la motema bandima Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobiksi na bango poete baleka na kozwa bolimbisi ya masumu. Voilà musali tango zolo ba makambo yo ebele ba kobenga aventurier mais lobi tango ozala te to souhaiter te mais lobi tango ozala te ba tebele ba kobima ngana na mission nzambe na ozala kaka amen ngati na ozalaka nana na mission nzambe malgré ma naza trop jeune nzambe pena okambanga amen na osimba pena nzete na omona bakokwa bakokolona amen wana na sola kangona nzambe amen mutalinga okatanga vieza diable mais Yesu Kristo abakiselanga mikolo na abakiselanga pena mikolo fona salela epena do ifona salela epena sukate voilà ana kundima wana voilà le secret de la mort secret ya liwa tout le monde a lelo ils ont un problème hein tout le monde a on dirait bah on va déplacer corps il faut ba cérémonie ça la matoni to yeba après liwa bon c'est qui nous doit koufi bino ozaki ba to monde wana nini nde ça la mala kata ba mort pour tout le monde lelo comme il faut te déplacer bembe biso moko nazalaki na reportage ya matanga ndeko mona otanga kombote autaki kufa ka chantre mo autaki kufa na réunion ba pasteur bazolo baba bimise bembe te biso mo photo zala motuta ya na veste yango na lingi na baba na nzani bazana posa ba yeba nini nde lekara na ba mort wana nini nde lekara soki mutu akufi pouvoir nini mutu azala nango oyo na ba chrétien na ba tuo ba sela diable bazala la posa bazwa pas mutu akomi déjà bien chrétien bon ba pasteur mususu na yoka ki wana ba bité biso mo ne photo za ebembe biso mo ne photo kuto moni place ya ebembe batebele pe bayaka na ba mona ba okay est-ce que kolata moto elamba bakozo kaka ndeko na ye moko to frère moko bake kolata eza na condition moko te kolata moto elamba ata frère moko to ndeko na ye moko propre sans condition mais soko moni bato bakomi kowelela kota famille biso mo photo ke donal kolata bilamba to tena cercueil bazalaka na bamaki bagilete batonga batiaka yango na motu bauti kozwa yango na ndako ya nganga po ndeko wana bamoni liwana suspect motu oyo abomi ye il faut biloko wana elanda mpe boma ye donc basaleli yango cérémonie sikoyo na bapaster oyo baza bokitiste
ba wela kabongo po ba omoni mutu nyonso oya kendaka kozwa mystique. Okay. Oya zwaka mystique corps na ye soka zalaki na maboko ya diable corps na ye ekozala sécuriser na pouvoir satanique. Soka zalaki na bonzambe corps na ye kozala sécuriser na ba ange nzambe malgré bayaka deja to moto okata motema kaka bobu soka salelaki nzambe ba ange nzambe ndefo baya kozwa ye et puis meso batike pour sécuriser corps na ye. Soko tali na Juda chapitre 1 verset 9 okomona tant Moïse a kufi diable na ba ange ba ki bazwa corps à Moïse pour ba étudier étoile ya pouvoir o ezaki kati na ye puisque comment nzete na kobwaka emela banyoka ya banganga ya pharaon batakisi wana ba magi. Donc yango diable ngaka zo étudier corps wana mais nzamba tinda ki Mikael esa nini abotoli. Ozomona eza ndenge mondo na ba faux pasteur wana bakowela ba étudier bayeba eloko nini o eza na kati ya corps wana ngakla bande kusala eloko nini eza wana bakowelisa. Donc akota sala d'incartation ou bien soka zalaki membre na bango bana ba consigne na ba condition il faut luka welisa kota kuna afina bambongo akota to bota na cercueil yana ba parfum to biloko moko ko saba cérémonie puisque un bon pasteur a cause ya balati moto batie na cercueil to bokende po bakunda libondo de salami po makila le Yesu Kristo et sécuriser lié wana po moni bato ebele akufaki liwa bandoki to ba magicien bino boke bokundi na butu bandoki o babomaki to ba magicien bakoya tango baye na chaque cimetière pour cimetière eza monde na chaque cimetière okuta bureau moko eza wana bureau batekela to somba ba papier. Oui, autorisation. À chaque cimetière, au cause du papier mouchoir, wana. Soit papier mouchoir, on a excusez-moi, on a des badimbisa. Voilà. Olimbisa, vraiment. Donc, à chaque cimetière, wana. Aux hommes, à chaque cimetière, wana. Au commun, ils ont un bureau dans le cimetière, wana. Bandoki wana tangu bakoya. Bakoya kosala nini? Voilà. Bandoki wana tangu bakoya siko bake na bureau ba présenter certificat du décès na bango. Oui. Eza na bato ebele ndeko. Bazo tambola bazolia bazomela. Mais bada na prison abattoir. Basalela bango ba certificat du décès ba signa ba okufa jour tel. Donc, balia yo déjà na décembre. Balia yo na 11e mois. Balia yo na 10e mois. Balia yo na 9e mois. Mais ba signer certificat de décès au gokufa na février. Mais yo zo tambola na yo. O tambola nzoto pe makasi. Par après février ko kika boyokyo moto akende ko sukola kwei na douche. Net petit na so mso kufa oui. C'est Mustafa donc ça photo na donc on moni que na douche mutabi atomboni ka kantini ya fotabo na douche ai akoya ke. Donc ba pesi mission na kono chambre de moto wana sito kangaki. Donc yo livrer les bisoyi kibota masasa. Ozomona. Sikoyo certificat wana du décès tango bako présenter yango epaya ndoki oyo aza na cimetière wana asali na service à mokolo wana. Ozo comprendre au cimetière nyonso za monde Samadroko. Il y a Samadroko. OK. Ndere. Ata ba weza ba venir na biso ba mfumu. Monde entier. Kombo ya monde wana ba cimetière. Puisque la monde au moins bandamu. Eza ba démon baza on eza ba cellule. OK. Direction na bango pesali.
ozomona direction yali ya monde Samaduku yani mais chaque cimetière wana ozomona eza na respect ba eza pe monde eza mboka mobimba eza oto botala certificat wana ba po bokoko tapamba te so bokoti ba demo bobundisa mle bobenga na bino il faut boke une autorisation non certificat de décès yango mutu wana za mutu na biso biso nde tobomi tala certificat de se faire asalaki yango po toboma donc nde bango bazwi basigné bakopesa bino demo moko wana kombo de maka kombo ya maka oyokaki akombo ya demo bademo nyonso bafungolaka basimetiere bakombo na bango elaka bamaka mokali nga nayebi bafilm akoya na kati loba nayebi bandeko mosusu kombo na bango bamaka kombo ya famille bakombo nyonso ezala ya opesa toyebi kombo nyonso mais kombo ekota neti maka ezala na signification nake nasambeleli yango bakombo ebele fo kochange yango pourquoi nzambe achanzaki kombo ya Abraham akomtango Abraham pourquoi nzambe achanzaki kombo ya Jacob po ete Jacob yaki kombo ya besco yango apesaki kombo ya Israel kombo bapesaki ya besco wana elandaki pa bandi aescroquer yaya na ye pouvoir aescroquer ngo na soupe aescroquer ngo na biloko ya kolia aye pa escroquer noko na ye nzambe atali te réclamation à partir ya non il faut na changer non oyo po na sala na vraie alliance po te so nzambe osala moto alliance faut changer kombo donc nde toki na baptême bachange kombo ezalaka important mais kombo nini bazopesa yo po ya kozwa kombo ya demo ozo comprendre okoya kozwa kombo ya demo kombo lobela makambo bakombo wana mikolo koya nalobaki yango foto lobela likambo bakombo po bato ebele okomona azwi kaka ondoi wana ndoi na nga opesa mwana kombo ndoi wana alaki makambo mabe ya ndoki kombo bakombo reklame yango na butu attention voilà nous sommes en direct kombo wana bakomi kolandela yango na butu wana mwana mpe babebisi akomi ndoki opesaki mwana no kombo ya ndumba moko boye kombo wana koreklame na butu na bato bapesa kombo wana po bayeba tiaki ye mpo na mosala kindumba alesa kaka famille omoni te ke yesu azwi Simon achange kombo apesi kombo ya Pierre c'est parce que Simon yaki kombo ya réclamation ya libota na ye donc ya peshelaka bango kaka chaque butu moi mpo liboteliaka tant yesu alongoli obi kombo ne komi Pierre okozala so molobi na bambisi to komi ya bato baye ko réclamer pa yesu non tikela biso tikela biso doza na bato ebele baza bawumbu tokoya kolobela yango bato ebele baza na molimo inservitude ya famille baza ebele donc ye atake libala molimo wana efo réclamer ti libala wana ekufa mpo mobali etali badepense omwasi oyo azomembela nga nango en tout cas eza yango te mpo na boma libala abomi na ye po ete mwasi azomema ye na baniveau ya badepense donc mbongo evandaka te so kaka koti mbongo na ndako asimbisi mwasi baréclamation ya famille wana ebandi attention baréclamation ya famille wana esali nini ebandi ozomona ntango ebandi ondire bayokaka ngo na solo bapele ebandi wana nyonso diable po akota trouble na libala ata mobali apesi conseil ape barapport pamba po eza réclamation ozomona a partir ya kombo oka kombo wa mutu wana azalaka banda osalisa famille abalaka te abotaka te mwasi wana mpe suka nango atakoti libala musu akobota abali me kokufa po réclamation ezolanda ndenge ye azalaki ye mpe fazala yango attention na kopesa kombo bipesa te opesa kombo mwana mosu kombo
omoni moto na zalaka na brutalité à bitumba mwana no pesa kombo kokola ne brutalité kozokisa bato kobundisa bani à partir réclamation à kombo monde molili réclamer na bato yango moni ezali très important mama papa tant tozo sambela totikaka bakombo ya bana na biso bakombo na biso bakombo alibota na biso na maboko ya Nzambe po diable po abebisa vie ya moto abengaka moto na kombo donc abengo na kombo abengi na kombo na yo Nzambe pe po asalela moto abengaka na kombo abenga ba Jérémie na kombo ozomona abenga ba Abraham na kombo abenga ba Samuel na kombo ozolanda Nzambe abengaka pe bato na kombo yango tango ozotika kombo na maboko ya Nzambe chaque butu réunion bandokyo ba réclamaka yo tango yo bondela ko Nzambe protéger kombo nanga kombo nange ko makake kombo bana nange ko makake o nyonso ko utiliser ngo na butu kake wane beta etumbe comité paralysé na koyebisa yo to wana likambo ya cimetière to kimite to zawana ezalaki na camarade moko na kingabwa ya Kacher camarade azo bunda ba komba musoke banila yaki na mwa kisne musozo pola lobi non maître mekana ko inisenga côté non na initié papa besprit ba moni étoile ya na ya mwasi ba ebise balobi po yo olekana ko banda ko gagner ba komba olekana ko obi yo ya na yo azan étoile ya libala do yenzela na mibali ya pamba bazate pe bana ko bota bazaka basambongo bazaba konzi siko yo fo baby c'est toi liwano pesa bisongo awa na butu na monde molili po to balisa yaya na yo na esprit oyo soki to balisi yaya na yo na esprit oyo yeba ete bakomba nyonso banda kobunda yo muto bakobunda te esprit na muto banda kobunda apesa yaya na ye abalisa esprit wana tango abalisi ye ndeko junior yaya mibali nyonso bien mobali oyaka so solo na ye balingani rendez-vous bakutania tant ka soka la kiembongo mobali akimi soka babimina mobali wana boy mobali fakima ata ekomo ya plus ata première rencontre boy mobali wana kimi oh yaye komelekela komitala bi mwasi kitoko boy lokolanga koma mibali bakoki ko banda kokimanga c'est impossible. Yaya bande ko expliquer na leki ka. Leki lokola yebi eloko wana. Ao se kaka na ye kaka moye bisa yaya vérité ezate. Muko musuna ke pala bango yaya benga binenge nana ya ko lukayo na osenga numéro na pa petit frère nanga maobo ya kopesa. Na bi winga yo ayeno leki nanga tala kabino bo ba maître bozo sunga bato ebele tozo mona. Mais biso moko po bosunga biso problème eza vraiment nini po bosunga biso tala vraiment nga yaya na yo mwasi kitoko boye mibali nyonso na kozwa il faut bakima soka promettre ombongo akimi soka bopesani rendez-vous place mo bokutani otika komone pe lisote akimi nazoye batenini okezani ni tunangai nini mobali nyonso oyo azolingai na butu esprit oyo lekina balisaki ye na butu esprit wana zolataka elongi ya ser wana eke kofina mobali oyo alingaki ye kingo to mobali olala moni mwasi nalingaki topesa rendez-vous tokutana kitanga kofina nga kingo tala mwaso zandoki na ebete na linge na laki kuna pese mbongo lobi tanenge ko finanga kingwa zandoki mobali akimi po ezana bato bene ba olandanga soka mobali alingi yo ifo akimi
mobali alingi kobala yo libala pena yango ekomi mais mobali akimi. Mobali alingi yo apesani na yo rendez-vous po apesa yo mbongo tango osala eloko kaka bolamu ozwa mbongo mobali wana efakima. Bien aimé, numéro nangeza affiché wana benga 081 43 30 475 081 46 14 476. Ko hésiter te benga. Mutu ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungola. Amen. Mutu ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babongisaka. Soki diable utiliza kinga pona ko bebisa ba vie ya bato pe ko kanga ba vie ya bato. Lelo Yesu Kristo apesinga mandat pona cas difficile na yo. Ezala traité na kombo na Yesu Kristo. Ozomona. Yaya bande ko expliquer azobo saneloko moko ki mari de nuit wana. Femme de nuit wana. Ezande leki. Nda balisa ye na mobali ya butu. Mobali wana soka lingi kaka mobali. Nda zo bimela ka mibali na ye na butu. Mobali wana nda zo bimela ka mibali na ye na butu. Yenda zo kimisela ka ye mibali. Eza na bato ebele na ba famille na bo ba kimisela ba mibali na butu. O mebi pena mobali we ko présenter ba boti no me ba boti no ba bandoki. Na bito yi na ba boti no atindo de la vie de prière. Amen. Batinda mobali ya buto babali so na buto. Po yo esi babali sayo na moyo okiko balate. Aye ko ebisanga na obi serve za petit problème na koselo makambo wana. Okay, ngamoko na miyebi kende na kotisa kile kine na banzela wana nda balisa keso. Aye ko yebisa mobebisi. Yango makambo belezo pasele yo na vie okenda ka koyebisa nani. Nzela malamu ya koyebisa eza na Philippe chapitre 4 verset 6. Yesu Kristo alobi na biso na kati na makambo nyonso senga na nzambe na nzela na explication na nzela na mabondeli pe na action de grâce nzamba koyoka kosalela yo. Amen. Ozomona sikoyo ndeko asuki azaki na mobali ne moko ba vivre ki na etaka ba quartier ya ba kingabwana eza évoluer. Mobali wana kenda poto Angleterre. Kuna pe place mobali akenda ki mwasi azwa kesali ka bandenge yo yebi. Abengi mbamo bande kone bana ki. Sasa eske bomona kana otanga kombo tipo publicité za Yesu. Bomona ka mutu telte. Ah tomona kae bomona kaza ndenge nini abonukela ngaye na ana posa na sola na zo pe numéro na. Baleki bae bae ko solola nae. Bazu pe numéro nae. Baba bengi ya ana bango basuma yo ndenge nini obenga kateni me ona za tena zali yondo benga katobi bientôt nazoya Kinshasa baleki nanga ba manda kwa hotel ope fokenda hotel na ba mama po bientôt na oya Kinshasa yeba pena na oya kobala yo. Toka kalobi butu na le kokito abi soki kaka butu ekoki bo kende lisusu ko bebisilanga makambo na mobali wana. Akomi siko na makanisi abengi nga na telefone obileki nanga ta mobali moko yanga kala kenda Angleterre abenga lobi azoya pona libala tindelinga bandeko na ye okosela ngelo ko moko te po muninga no na oloba azo kipete na obite ser na koya lobi to sola makamwa pona ebi na butu to ko chauffer ngo lisusu. Okay. Oyebisa kanani makambo na onde ko junior. Oyezo pasele yo yebisa ka nzambe gumba mabolongo na ona se. Luka nzambe, luka ba vrai basali na nzambe, kota na vie de prière, tambola na kobanga nzambe, salela nzambe nzamba kotika yote. Ah, yaya moni akomi troublé, aobanga soki butu ekoki, ba obebi sesu na mobali wana. Po soka makambo abi eyeli elobi fwebeba. Donc yango na obakana mo Kristo. Oyo ndimeli Yesu Kristo vi na yo, eza butu na moi. Eza na moi te eza na butu. Soka kolongi bitumba butu yebake ya moi esili. Ba amoni lobi eza musika makambo yebake luka muninga na emoka kebeta lisolo. Tala ezali na banteni ya bakamarade ya banteni ya diable. Ezali na bandeko banteni ya diable. Eza pe na bakamarade ya anteni ya nani ya Yesu Kristo. Wana nde evangeliste. Poza na evangeliste ya diable
na évangéliste ya nani ya Yesu sikuwa yeko luka camarade na o az évangéliste ya Yesu antenne na Yesu obinde konangane na abwe na suki soko ebi atanda kumome manga potala mibali abiende ba okima mais mobali nga tuzaki ne kale abenga akutute mabenginga ta soko za étoile atabi tumbezo ya étoile wana ezala bloqué ndeko nanga kolukanda kwa nganga te koluka pe beglize banganga te o bapesaka ba mai ba mafuta ba ji ba pétrole ba mungwa ba brochette ba singo zo photo ya pasteur kanga na tolo banda kolala nango longwa na beglize kindoki wana po ndoki na nganga bayokanaka monde à ténèbres ezalaka ini po l'intérêt ya ténèbres po ba Christ belé lelo bazo lela bazo ba place akokota te kosimba te bima na beglize ba pratique luka église oyo bakumisaka kombo ya Yesu Kristo Yesu Kristo wana koluka kosalela yo amen ndeko wana mwasi obi ndeto abwe to akuna séminaire l'église na butu to la ka ba veiller toke après séminaire bo solola na pasteur na biso amemi pa pasteur wana papa bakoti prier basambe l'église esili ate pa bakoye ba pasteur akomi kitisa ata intexeda kate akalembaki aboya koyamba batuta yo kaka kabondela basenga na banko ba jeton te ba mbongo to ba garde bazala kapete ba mo baki asololi na pasteur expliquer pasteur bingana lelo ko pesote non pesoka ka Yesu Kristo ayambise Yesu Kristo abondeli pona yobi yaka veso vesili lobby tozo memona na libatisi papa ndekwa zongi 19 vers taka moto azoluka solution azalokola soda oya banga kabitumba te azwili puta na eblo na zeke pa ba camarade wana ba veiller koto yo veille de prière koto biso pe to koti réunion na monde pandémie na monde mopepe et pas Lucifer papa réunion esilité 3h30 30 minutes ezakaba action batindi esikoyo na esprit o bapesa ki encadré wana esprit wana ebisa le bon benga sikoyo ya no mwasi abima awa po bakushe na mobali na oyo balise ya demo papa ko benga kombo ya yaya wana ya mwasi kombo wana ekoma kake itumba ye monoko tilelo ndenge na zolo baboyi ndeko wana tikala monoko awa rouge na moi batuni eni na okoka ko expliquer to fièvre mbala moko ezikisi yo awa donc kombo ya mwana na nzambe nyonso ozobondela oza na kati na mabondeli na butu ofongoli motema no ndimi Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi na yo otiki masumo boyi nyonso landi Yesu Kristo moto nyonso akotanga kombono na butu kombono ekoma kake donc il faut comme il s'est paralysé tala des fois ko mabondelo tosana mabota na biso bandoki pene fo bamona kake oui o compliqué bango babi muto omoni bandoki soki banyokola ki yo tango komi konyokola bango sikoyo bakanisa kaneti yo oke kokote sika moko za plus élevé koluka yo ba kote lona bandaka banganga po baluka or que plus élevé on ezaka pa Yesu Kristo amen omoni siko ndeko oyo abelela kombo ya ane koma kake donc des fois na mabota na biso otobota minango na ba famille ba papa na ba famille mama mo Kristo yo kiko banga bango te bango defo babanga yo donc bakota ki réunion pona kombono ba mesana ko comme esclave na butu mais mukolo wana ba benga ki boy moto epele pesa parmi bango moko azwa paralysé batali babi mutu akomi niveau nini bakomi so ko tonga oboke bana mutu wana azakala bakisi asambela nzamba solo te puisque pouvoir ya Yesu Kristo omoni bato bele Yesu Kristo osalela bango te babosani ki ene sika moko babebisana na nzambe peut-être bebisana na nzambe nanzela motema mabe ya jalousie peut-être bebisana na nzambe nanzela kotonga peut-être bebisana na nzambe nanzela ekobo peut-être bebisana na nzambe nanzela masanga peut-être bebisana na nzambe nanzela kindoki peut-être bebisana na nzambe nanzela muyibi cigarette voilà nanzela lokuta makambo ebele mais yo wana na église net nakuta frère moko pena ya église na yebi bien l'église oyo ya batata na ngai frère wana
na verre pena ya whisky ko amoni nga na musika bomba abombi ngade yana zwa ke debi ses frères ils ont mela na yo ozo bomba na nga po na obete pe son église te mena o bomba na nga na muta mokina ko salela yo nini o ya zali kolonde aleki o ya zali kolonde ya mona kanyoso ya mona kanyoso problème ezande yonde na ye obongisa nde na ye pokufa soki ezwi yo na masanga place no ekozala wapi frère asopani na fukama papa bondelanga nzambe nalongwa na molimo oyo ti lelo soki ne papa namelaka lisusu te même place wana nde komona mingi namonake lisusu te ozo comprendre donc des fois bandoki ya bafamille na biso il faut babangaka biso ke toza na nani na Yesu Kristo kati na biso ozo mona donc ndeko wana yaya na ye libala wana ya abala to continuaka pe koluka ye me tozwa lisusu te pa kenda poto mais ayeba vérité oyo te loba nini na pesa be misota na otanga bakombo ta ko comprendre ako comprendre bien ce que les kinanga ne bande ko sanga biloko ozomona nzamba sova epo aluka ki nzamba kima kipa nzambe okiko kima panganga ngangana na complicité na bandoki ya libota nayo yebisa basi bakende pa wanganga oko kima panganga ngangana ko sa complicité na bandoki ya libota nayo po ba réussir yo ezali pe na banganga ba pasteur bazali ozomona ba opesa ba mai ba bougie ba mafuta ba mungwa ba pratique nyonso ozomona ana ba pasteur abanganga okimi pe pa na bango basali complicité na bandoki ya famille nayo kima pa na Yesu Kristo azana mai te na mafuta te na mungwa te soki ka kondimeli ye Bible lobi mabolongo nyonso kogumba mela nzambe alléluia en Ephésiens chapitre 2 verset 9 à 10 mabolongo nyonso kogumba mela nzambe lolemo nyonso kotatola ke Yesu Kristo azali nzambe ekosala nini ekobikisama amen Yesu Kristo nda bikisaka bien-aimé voilà Yesu Kristo nda pesaka bomoi ozana Yesu Kristo ozana vie ozana Yesu Kristo ozana bomoi ozana Yesu Kristo ozana kimia ozomona tokoya kolobela yango conteste wana ya ba mari de nuit pe femme de nuit voilà tozongi siko na cimetière OK wana to chitara tangu deja boye kokunda mutu wana eza na monde mobimbeza wana boke na certificat du décès donc wana représenter certificat du décès oyo basalela oyo yango yo za na vie bana na nzambe yoka ezangolu bozo yoka dakumuda sali mission na ye a dévoiler kake tokoyoke lisusu te oya kolobona monaki dakumuda eza dakumuda te eza bandoki ya famille na bakoma bimelo na forme na eza yete yesake mutu soki akufi liwa nzambe akei esili soko moni mutu akufi akomi kobimoto monaki ye o asalaki bout aza esclave babomaki ye na butu baeko na musai pose question est-ce un chrétien ko kufa chrétien asalela nzambe bosolo na butu ndoki ya la tipe ilongi na komo bimela batina ilongi na ye soki soki yo mutu wana babime o babime lo sambelaka bien te baobimela yo poza kati na masumu elongezani ndoki to magicien akozwa photo ya mutu image alati kaka eza mutu wana te malati forme kaka ya image na ye po oyo oza na masumu mais soki oza na Yesu Kristo eloko wana esalamela yo te epuis mbutu akufi na Yesu Kristo akoki kobima te babanda komona ye jamais mutu akufi nde na misala mabe nde okobanda koyoka bazomona ye neti nalandaki bato moko totokunda paster na biso moko ya monene awa ok paster ya monene azalaka te mutu ya monene ka Yesu Kristo oyo tomoni aigle abimi awa tomoni éclairage baolakisa na basimitiere ebangisi biso na seki na obi buzoba nini oboyi donc wana tueza makiona makiona na mystique à ténèbres tout le monde peut faire moi eza biloko mibale faire moi kufa ndo yimba makasi faire ndo yimba nzambe o na cimetière na ekuna kitare to beta bafu to bima azalaki nanu ya nzambe te totanga komona te pour publicité za Yesu Kristo azala atikaki deja nzambe koma pasteur akikoloba na biso alobi
bomoni te makolo ya makolo nani déjà mona makolo ya serbo amona kiangonde tala ebele ya bato babengani basali ya nzambe me baza musika na nzambe nzambe oloba na yebi bango te yango moni nzambe azolakisa bato monene na ye azolongola bato mabe azochanzise bango bavi amen akotsa bango na kati elanga na ye mpo baoyo akala mingi esi basala nini bapengwa biloko misato oyo ekaboli moto na nzambe basali ya nzambe ya liboso eza koumela c'est-à-dire mosali ya nzambe aza paster na esika moko batie ya leka atikala wana éternel mosali ya nzambe mwa maladi mokie akimi poto mosali ya nzambe ana bagarde ya basoda na baarme bazobatela ye sikoyo mosala ya nzambe eza nini nani mobateli malamu yesu mosala na ye na kati ya bomoi eza nini babi protège toi le ciel te protéger omonaki Paul atambolaki na bagarde tango na bango kutu non tango wana kutu ezalaki très dangereux na ministère ya Jésus Christ kelelo ozo comprendre tout wana eza bonzoto bana confiance en nzambe te atoza na bagarde so babe baboma yo bakomando babemelo babeto masasi na mosika bagarde na bakanga masasi wana te amen muta protéger eza na Yesu Christ donc ba ko présenter certificat de décès wana batali bapesi de momo maka place to lobele kamba maka wana akoya na kani moko kani wana koya nango kombo nango tombeau vert musicien mo pe ayemba ngo na nzembo nga sala ba publicité bato te ayemba na nzembo kombo kani wana la tombeau vert abetsa ngo likola tombo ese nini efungwa mitango efungwa bakobenga ndoki oya bomaki moto wana aleki liboso akoya na molimo ya moto wana yango moni mingi ya bato tango akufi azotoka tokolobela ngo ni miso akoya azongisi molimo ya moto wana nde moto wana seni atelemi bon tune toteka esclave na bapatron bana mbongo ebelaki esala bango to na bapasteur ko bana posa ya évangélisation akesala bango évangélisation ou bien to bomaye to balusa ye nyama nini to balusa ye nyama nini voilà to sukiawa voilà to sukiawa to ya makambo eza ebele en tout cas to dans la besoin ba soutien na bino ba matériel ba makambo ebele en tout cas prophète mais aussi c'est la question oyo prophète Moussa Nzambi évangéliste Daniel bon comprendre Nzambi est-ce que oui na ndenga mabete ngam na une question pour les makambo ile na internet oui femme Tama na yoka kaka soki na obi na yebi ete na kobima orgueilleux papa na Nzambe na yoka na confondaka ye pe na ser moko aza monene ye paza monene na kokamina ko garder biloko na bango bien te na confondaka les deux ser moko azo bien azorene nga publicité za ye voilà azorene na confondaka ye mingi na ye yesu ayi maka banzembo allo papa bitumba libota nanga donc banzembo wana yalo baba nzambe tielanga na se voilà baba nzambe tielanga na se banzembo wa bongo mais o musunda lo bitangaka o bitangaka o bitelanga na musendo c'est qui pour la nuit te non ils ont nzembo tokeka voilà bon banzembo ebele faut za pe pona ko édifier bato mais population pas linyango oyebi ke Yesu Christ aza Nzambe bato balingi baza moke o baboye bazebele voilà bon toke droit obi na YouTube na Facebook toujours mona awa femme Tama boy prophète Sikatenda est-ce que le prophète n'est pas Sikatenda oui papa oui bon na ebi papa Sikatenda uta na fait pas konza malamu OK moi na bazaka na papa na biso na fait pas konza malamu mais moi na naye
tomoni ndenge frère na biso ayaki na biso so dans la campagne wapi to église wapi aye na Angola. Voilà. Aye prophète atuni kutu yo da prophète otena prophète na yaki kaka po na zobeta concert na sa publicité na concert na benga batu baya tanga linga kende musala nzamba bengi abete nzundo ubiso total na internet yao. Mais lelo ododo loba njondo wana ondire kokisami milinga okomona na te milinga ozomona na lisiti te lelo kokisami lelo komi guerre côté ya maman na biso Tama na papa na biso Tama balobi ba prophète nyonso balataka banzambala batiaka babiloko wana basango wana na mutu ba chaînette wana baza ba prophète te. Mais photo ozomona tomoni bango moko pe na kati ya nzambala. Est-ce que kibo nzambe za wapi? Sikatenda pesa ki prophétie mabe to bango nde baza na confusion. Bon, kolanda ndenge nga na landel tolo ba o eza na te. O eza o to monia voilà. Maman wana ake Angola conseil quand même place wana. Ake sokate kababiye ba bengi sakiete. Ba bengi na pasteur wana akili kola ya cher. Obia kanzamba la Singapore na yo aboyi kokende. Pasteur akititi na so binga na obengo zoboya. Obina yatenga na eli makamna nga mususu. La concert pe awa na ina sana. Et puis c'est vraiment tiré. Nda lobela keli okosila lokwa milinga wana. Ile kana. Akebeta concert na poto. Na poto. Wana eza prophétie lobeli ete wana eza elakeli mabe. Puisque prophétie ezali comme pour bakote na débat. Bakota ki déjà na débat ya kodixité. Or que kodixité on eza beaucoup na nzambe te. O nyoso eleka ko eza nzambe te. Atoyebi mosali ya nzambe wana aza ya malamu to aza ya mabe. Biso bana na nzambe tozaka na humilité. Tango abengi yo o matalikolo. Soka likolo bano eloko moko ebisete nga serbo naza pe serviteur. Eloko dingi koloba benganga naza awa tokutanta na bureau to après kilt na yo awa to sa nini to solola yepe loko moto ana sagesse akose calmer. Ozomona moni lelo lingomba na nzambe vérité zeloko mususu impolitesse pezelo comme ça. Voilà. Tout le monde solo. Ancienneté quand même il pèsali. Âge pe ezali. Ozomona muta koza la muta mabe bakisi. Muta koza la mosali na nzambe ya solo. Pona ko battre la corps de Christ. Voilà. Il faut humilité zala. Koyeba ke oya benginga ala na ancienneté liboso nanga. Boza binemi te. So boza ki binemi yo koko ya wana te okozela ya silisi. Ale yo yena na salle. De l'axe que boza binemi te boyebani te nini te e muso ki rencontre nde zalaki yango wana. Ndo salaki nini ukendaki. Boza binemi te. Mais tango bandi débat na misu ya population wana. Eza ko ki sanzambe soni. E na soni wana mosali na nzambe wana zwaki. Alakeli siko mabe. Na lobi lokola prophète. Okosila lokola milinga. Eleki nango. Ba prophète nzambe pe ya solo. Bazali. Alobi pe. Ekokisami. Ba prophète pe ya diable bazali. Alobi pa ke kokotelo banzungu. Soki yoza na moto mukie. Envoûtement wane landu senini. Ezindisi yo. Tangu siku ake concert soki na poto kobeta pona bofele. Abandi na epe bien. Suka nango mona ngane na lati ba robe bien boy. Soki na meki kolata pantalon awa e kozala scandale. Entre ta femme mariée. Bon. Entre ta serviteur dédié. Abimi de li bande évangile. Est-ce que ban nzambe akota la robe notre pantalon na yo? Baye koyoka nzembo po ekonsole bango. Batebele baye bakate nzembo eza prière. Soki ekuke na Jericho ekweya ke kwa kipona koyemba. Koteya ekosila ana mokili.
Kote kosila ana mokili. Kosambele kosila ana mokili. Me koyembe kosila kate. Amen. Tina lola. Amen. Koyembe zali. Koyembe za grand prière. Oyebi soki batu bazo yemba ba osambela. Eningisa kita bukonzi na nzambe nzambe mwa kita sur le terrain na ba ange. Mais so batu ba osambela kaka pamba moto wana nzamba tinda ba ange ba kitebele pona obunda. Mais soki ezana koyemba nzambe moko kitaka. Donc koyembe zelo kwali ya lise kite ba yembi baza ba premier prédicateur. Amen. Batebele ba bika, batebele ba bomo nda bango ezala consoler. Bomo na bango chanja kaka na nzela nini ya koyemba. So tango changer lokwa batu bazu siko image. O balakela kie na ngola na o baseni ni basangisi bazu na image ya pantalon wana batie. Na image wana batie. Yesu koyo epesi kanda tala omoni diable azandenge nini. Mosali na nzambe okipe kokweya mekotele motika na okweya te nani oya zali sembo bobeli nzambe nani akoka moko takoki to boya katokota na masumu tokimaka nde masumu. Amen. Omoni tang balobi ndenge wana le akangi photo a pantalon yozolo bakanza robi nini yokola ta pantalon yozana taille babandi ko provoquer ce qu'on a battu à diable yepe bala moko zi photo ya pantalon c'est nini a publier tango a publier kaka photo a pantalon wana le problème e bandi wana ndomoni bazupe basali nzambe nyoso bata banzamba bazupe su photo nzamba basali nini bateli. Exode 14. Nzamba lobi bo vanda kimia. Nga nzambe na bundelaka. Bababa. Yosoko vandi kimia te. Nzamba obundelo ndenge nini? Abundela ote? Totika ko yokisa Yesu Kristo soni. Yesu Kristo sa yoka ki soni po na biso. Po lelo tozwa bomoi. Po lelo toyeba na monde entier. Po lelo tozwa ya kolia, po lelo tozwa ya kolata, eza pona bolingo na nzambe. Mapamboli nzamba pesi biso, don nzamba pesi biso, ekomisa biso borgeite, emema biso na masumu te. Na place akomi kota na masumu, to banda kokima masumu. Amen. To bate la kombo na Yesu Kristo, to bomba, to tala musala oya pesi biso. Po ete diable aza accusateur na biso epa na nzambe. Amen. Diable akenda ko accuser même Job epa na nzambe. Et lo kwane sengeli toyeba lelo batu bakongo bundisa ndeko bandeko naso ba pasteur waneza ba sataniste bazui point faible ya basali ya nzambe. Vous comprenez ba komiso ko bimisango na poisa to batela lingomba na nzambe to batela lingomba na nzambe to zala bomoko to lakela batu mabete po biso pe bakolakela biso mabete. Soko lakela kamabe yo pe bolakelo mabe. Tango Pierre abimisaka mbeli akati soda wana leto Yesu asake nini zongi sambeli na yo po mutabomaka na mbeli akufaka na mbeli to sepela na bashita baninga te mais o eza vérité ekota bana nzambe bokonzi na likolo ekoki pe ko chanzise bomoi na yo oyeba ndenga kotambola liboso na nzambe eza mabete eza malamu. Amen. Nzamba pambola bino. J'espère que bolandi makambo eza ebele tokoya lisusu collectivité tokoya kosolola ba makambo ebele mosali tokomi na suka prière et puis okoyebisa bana nzambe nini. Merci bana nzambe nyonso bolandi biso eloko na koyebisa bino tolongwa na distraction toluka Yesu Kristo na kati ya bomoi na biso po ete ye nde azali nzambe. Koya na Yesu Kristo komi pembeni tobongola mitema na biso. Soki nano ko se repentir te, se repentir. Soki so se repata tambola na vie ya sanctification. Po ete liwa eya kokuta na masumu te. Moto ayebi tango netongo ngane azate bobele nani nzambe. Meme ngango kenda kokota ebi mukola kokufa te nzambe da yebi. Meme ndoki meme nani tokangama na nzambe to bangelo komoko te. Soko za na Yesu Kristo za na vie. Soko za na Yesu Kristo oza na bomo ina seko. Kamera ya diable ezaka kalisumu
Kitalatala diable ezaka kalisumu. Santelite ya diable ezaka kalisumu. Point faible na biso pas na diable ezaka kanini lisumu. Yango bien aimé to se repentir. To tambola na kobanga nzambe. Kwete lo les ali ekoleka te. Di felope zali ekoleka te. Esiko kwe isamaki kobomba lisumu na bomo inayote. Se repentir. Po lisumu ozobomba ezali lokola lideso oyo evanda kakati na moto yango nde bebisaka moto. Alors to bomba masumu kati na biso te, to ndimela kaka Yesu Kristo na bomo na biso bien-aimé. Esiko kwe isami telema. Balobi juste akwe aka 7 fois atelema ka 7 fois. Ma tension na ba juste. Oki ko kwe ya 7 fois te ma 7 fois. Mais mukolo ano kwe yaki. Otiali ko telema te liweye place no eza wapi. To telema ngwi to kima kaka masumu. Poto longwa na mitambo ya Satana. Ata ba kritika kiyo. Ba kritika kiyo po yo bongisa na nzambe. Ata ba chola kiyo. Ba chola kiyo po yo bongisa na nzambe. Ata ba bundisa kiyo. Ba loba ki ba mabe po na yo. Yo zwa yango ba mabe wana po bongisa toujours na nani? Na nzambe. Po mokati na sembo izaka kanani? Nzambe. Numéro nangeza 081 43 30 475. 081 46 14 476. Kwezite tebenga. Église tozali na commune ya Masina. Masina Petro Congo. Référence à Renzaz. Avenue Kutunga numéro 7. Tosambelaka mercredi na pokwa, vendredi na pokwa. Dimanche, to sambelaka 9h30. Ozana ba cas difficile, ozana ba problème yaka. Biso, tout ça na biso programme eto, pasteur ayambaka jo bote te, tant on nyonso na posa na biso, benga biso, soto an église, okoya na église. Soto na ndako, okoya na ndako. Soki to bimaki, to koye biso peke to bimaki, yaka jour boye na air boye, oye pe to kutani. Kokutana biso zaka na condition te po Yesu Kristo pa pesa biso condition te. Nzamba pambola bino soki Yesu Kristo azongi te tokute na bino na émission oyekoya. Bye. Bye. Bye.